Esengo ebele esikano so bozali bolanda kabiso na compte na biso ya YouTube na télévision na biso en ligne Marino Nzebo TV bino bolanda kabiso de partout mbote esikano so bolanda biso soki boza tongo bonjour après-midi bon après-midi na bino so boza pe pourquoi bonne soirée na bino nyonso ba les brancher tout na bossa na rabino te na pesa rabino ba salam ebele ezaka d'une façon à motiver bino hein pour bozala ka ona bossa bonaka puis bo partager ka ba vidéo na biso ça la bien parce que ezaka na kata ko sensibiliser pe ko sala que TV na biso e bana pe ba te bele ba s'abonner ba tala bino kamalamu o tozo e la bino to ba ki tozaka ona na objectif na biso zaka ko informer bino pe ko e la bino biloko ebele o ezosala na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo précisément na kati ya Congo central et sika mingi to enregistra ba émission na biso mbote na bino nyonso pe boza ebele na lobi TV moko ba tebele ba vandi ba otala merci na ba o nyonso ba pesa biso ba reproche pe ba ka ko encourager biso ba ka pe ko ebisa biso ke boye sali mabe boye ça ka biso bien ça ka ke to bongisa prochainement tout ça makasi to bongisa malgré nous mais tout ça la ka makasi pour na kaka na cadre ya ko informer bino to bete lelo déjà tout dans le mois de mai chaque le 3 mai au peuple congolais est belé africain nyonso abosa na kamingi date yango yango to ngai to lobela to ebike bato belé ba ebike le 3 mai za fête ya presse mais les sous ils ont l'information ya kitoko auto kopesa bino na kati émission to sengi bino bozala branché connecté scotché bozala wana bo bougete bokolanda émission na biso to lobelango pe écoute le 3 mai 1491 et pa wapi roi Ndinga Nkuvu ayebaki kozwa baptême et pa bayi catholique bayebisi biso que baptême wana nde esalaki arrêt de mort ya makambo ebele na kati ya mboka na biso tokoyeba vérité parce que to kundola masolo ya mboka e kundola réalité ezo kundola vérité o ebatama na sali banga to bisango po batu nyonso bazala éveillé parce que to ebele bayebi na bango te ebele bayeba na bon makambo ngote mais yango tozoa na ba information aboye pona ko bakisa yo africain en plus pona ko bakisa yo congolais oyo za na ignorance depuis temps ebele Ozwa Maele à travers cette émission. Pona koyamba et pona kolobela le 3 mai wana 1491 toyambi pona bino nentimba kya mwangana oyazali mokambi église vuvamu ya mboka lukala otokopote na nentimba mbote nengwa nzebo esengo lisusu lelo parce que pesi biso temps si vous souhaitez ton ayo pour tantôt le sujet na biso ils appellent très important lilo merci nayo matondo biso pe totondi bino botondi peuple congolais pe bandimia église famu ya partout ba Hollanda olobina bango ni matondo mingi babundi ya lisanga ya vuvamu banso na bisika bazali bisika bozolanda biso na mikili ya poto libanda ya Afrika pe na kati ya Afrika bambote na bino bayenge isika bozali tozoko bana kati ya musala ya mpemba balungu pona ko kota na sujet na biso mais avant tout ebi que la fois passée to lobela ki sur mutu oyo ayeba ko kata effugie ya papa Simon Kimbangu o bino boye ba ko ja ko ya le 6 avril au buke ba ki ko fêter fête ya centenaire ya ebandi ya musala ya papa Simon Kimbangu ya Fumu Kimbangu ndenge bobenga ka bango yango na ekolo ba ete suite F1 ya makambo eza bondoni matondo mingi ndeko yo tambola ki moto kokosela liboma pona kopasola photo ya Mfumu Kimbangu tochaki na la police lelo ndenge tozolo bazana boloko na mbanza ngungu akendeki kuna lobi na kanisi tozolanda pona kokende kolandela dossier na ye esengeli asibi rigueur ya loi pamba te tomonaki bavoka bautaki matadi bayaki pona ko lobela ye na bandeko ya société civile o bazalaki bake ko senga ba libérer ndeko wana po azana infraction moko salite nde salaki te to lakisa bango infraction salite wana selon bango avocat maître avocat uti matadi aye alobi soki bozo kangama ko tinda ndeko oyo na mbanza ngungu infraction ni bako koma na PV atuni biso donc tomonaki ke
musalo yo bandeko bazo sala atangi classe asilisi ezaka kaposo bambongo donc na moto asali mabe pona ye mabe ona zomona ngote donc na tuna ke soki ezalaki photo na yo oyo kokuta moto aniati photo na yo okotomboka makasi po photo wana eza yo moko c'est comme mfumuki mbangu motema ya baafricain nyonso ndeko wana pasoli donc ndeko wana aza na droit ya kofuta africain nyonso na acte ya sala mais comment ndeko ngo ndire mutuna esa 10-22 ndeko wana mutuna ezo sala malamu te kolandela makaya amelaka alikaka biso mingi awa tomonaka toyebele na liboma te amelaka mingi makaya ya makasi po liboma akoki kokende te alongoli photo na cinquantenaire kaka photo obiso totiaki le même jour ya mfumuki mbangu kaka asali trajet ake lisusu na entrée ya Sebiko na entrée ya quartier 7 alongoli pe apasoli atiki ba photo mosusu soki ezaki liboma linga longola nyonso na alongoli kaka oyo biso totiaki seke eza na ntina alongolelaki yango soit eza na moto nsima na ye po ntango kaka totia bafoto wana bitumba ezalaki na bandeko na biso ya Sebiko. Est-ce que vous voulez kolimbisa ete fubo memeka na pesa pasi tango bafingaka fumunkusu tolimbisaka tango bafingaka nentimba bafingaka biso vuva mutolimbisaka kasi oyo eza lokola moto akoti na ndako na bino asopeli papa na bino soyi donc bino bana ata papa ye moko alobi limbisa me bino bana moto akoti na ndako agifle papa na bino donc atouche motema ya baafricain nyonso apasoli mitema ya baafricain nyonso wana toza na tango akolimbisa ye te asibir nanu mibeko oyo nanu ya mboka bongo na kati na yango mibeko ya molimo mpe ezali loto folo baki po babongisa parce que loko moto wana asalaki eza vraiment eloko moko ya pasi makasi esali ke pasi ekota na kati ya mokala mabe ebele ekota na famille oyo ya moto wana mpona koarrange fo basala nini tozolinga ezala mwa répétition mpo bato bacomprendre po mabe deja ekotaki matondo mingi lukala oyo tolali tolamuki babenge yango ngipiti Égypte or Égypte antique yango nde ekolonisaki mokili elesaki mokili esivilizaki pardon mokili elesaki mokili lelo kolala kolamuka bazobenga lukala oyo Égypte eza phénomène. Alors na kati ya lukala biso spirituellement toyebi ete eza na kati ya programme mpe ya réparation ya mabe oyo eza na kati ya Afrique eza na kati e lukala eza na province nini oyo mfumuki mbangu ayelaki na ngonga oyo acte oyo esalami ekoti nano province na Libabe ekotisi yango moko lukala yango na Libabe ekotisi libota ya mwana mobali wana na Libabe na ya molimo na ya mosuni nde lolenge wana esengeli sikoyo bakonzi ya mboka lukala basala rapport wana na hiérarchie na bango na province bango na province babenga bangunza parce que mfumuki mbango azo représenter bangunza nyonso nde babenga bangunza o bazana musala mfumuki mbango bayeba nini bakosala pona réparation ya mabe oyo euti kosalama soki te province ekoti na pasi kutu bapasi mosusu ezosila nano te lelo bazobakisa likolo na yango e soki likambo ekangami na molimo ezalaka pasi mpona biso toza na mosumu soki likambo ekangami na molimo ezalaka pasi. Merci na yo Rico Kwediaba olandaka biso po partager ba video na biso. Merci na Gogo Madila babi Fondation J'aime nde likolo donc merci na yo ba bisou na yo ebele. Merci na maman chérie maman Momi Octavine Savou, merci maman na encadrement pe na nyonso et ça bien. Merci na passer à Crispin Toto. Merci na bino nyonso babi papa nkusu mbote na yo ebele sikokolanda biso. Merci toto lobela lisolo na biso ya lelo eza sur le 3 mai 1491 nentimba 3 mai 1491 bato ebele babosana na bango pour rappeler bango ezalaki nini pe événement nini esalamaki mokolo wana. Matondo mingi bongo ya moto moyindo esimbaka kaka oyo ekoki koboma ye. Moyindo abosanaka mingi oyo eza tina pona ye moko. Le 3 mai 1491 ezali mokolo oyo ya mawa pona biso bayindo. Mokolo oyo eza lokola mokolo papa na bino tope bobungisaki moto ya tina na libota et mokolo oyo pasi ekotelaka bino na libota. Le 3 mai 1491 mokolo Rwanzinga Nku mokonzi ya Royaume Congo
amikitisaka liboso ya miyibi ya ba missionnaire catholique ba escroc ba assassin ba kuluna o bayaki na tina ya ko boma biso bayindo et eza mokolo afukamaki liboso na bango batie loboko acte wana esalamaki ezalaki renversement spirituellement renversement na ngambo ya boyindo to banda kokamba masiko na loposo pembe. Donc roi Nzengankou azwi baptême alongoli kombo Nzengankou akomi Jean Premier akomi ndoi ya roi ya Portugal. Mbanza Congo ezalaki capitale ya royaume elongwe Mbanza Congo ekomi San Salvador. Makambo mingi bongwanaki esika bakombo oyo toza nango ba Marina ba Olivier ekotelaki etango wana ezalaki nanu te nde kaka kobanda mokolo wana Nzengankou abengi bango ba père ndenge babengaka leur père leur seigneur leur dame monseigneur basa ba seigneur na bango leur seigneur leur dame nde kobanda mokolo wana pasi ekotaki tala seigneur na yo azobisa yo mabele oyo nyonso kobanda kuna tikuna yo kotala lesusu te ngambo tuna kotala ngo lokolo bengi seigneur lokolo bengi père mitindo nyonso akopesa yo nde Nzengankou akome kokamba mboka na mibeko ya mindele. Mais bayebisaka biso baptême eza kokota kokoma na vie ya sika. Ça veut dire que abotamaki ya sika yango esaki ke makambo changer comme matondo mingi baptême soki ezali na bokoko na bino lolenge ya bokoko na bino obotami mbotama ya sika kasi soki bonzambe spiritualité ekatisi frontière ekomi bowumbu epai na bino. Donc baptême ya Nzengankou epai ya mindele epai ba missionnaire catholique ezalaki renversement esika tozalaki na bonsomi nde tokomaki siko na bowumbu emindele bamati likolo na biso bandi kodomine biso kobanda mokolo wana avant 1491 moko ta kolobela na mokili vente ya ba esclave noir ezalaki te moko ta koloba na mokili esika bayindo babomanaki esika bayindo balobelaki makambo abondoki esika bayindo moyindo akiko yiba moninga na ezalaki te. Mais tango Nzengankou azwi baptême nde sika makambo nyonso ne koteli nde pasi na biso bayindo bakomi na Amérique lelo bayindo bake Haïti konyokwama à partir de 3 mai 1491 nde bayindo batelenga na mokili mobimba pona mokolo wana bayindo tozomona ba masuwa ezodinda ezoboma bayindo pe bongo na bongo nyonso wana ezali mokolo wana bayindo bazolela lelo tozuka na mboka na biso Congo mokonzi alongwa oyo akota mokonzi bokondima zate tolobaki oyo akende mwana mboka kota mwana mboka koti kaka bozofinga eli susu bokoluka susu mwana mboka ya mwasi bokotisi ye bokotika kondima mutu te pona pasi. Alors pasi na biso simbami na mundele loposo pembe wana kotikalaka kozala na susi ya bolamu na biso te po eko boma biso. Alors Nzengankou lokola zalaki politique tokufelaki na politique esengeli te bongisela na politique tokufaki na politique tokufaki comment parce que oyebisi biso kezaki mokolo arrêt de mort na biso mais tozomona bapasi oyo ozotanga ya bamindele wana bango mpe mindele baosouffrir ezaka biso baafricain te pasi yango eza par rapport ani oyo ozoyebi biso pasi mais soki totali bakokufa baafricain bakokufa bamindele mpe bakokufa. Quels sont les passes en question? Parce que bato be baza mposa bakampone parce que baomonaka réalité ezoleka na Afrique yango mpe ezoleka na Europe. Biso na bango tozo vivre réalité moko te. Lelo soki mindele bazo betama ezali par rapport à bamabe tozolobela lelo awa. Do mindele bazo futa niongo. Po biso pe koya na bango awa batema Nzengankou eza niongo tozo tofutaki. Parce que to nyokolaka bana Israël na bowumbu na Egypte. Na kanti bazana bazolanda biso bazana ba Bible soka tangi na Exode 12:40 bakoyebisa yo séjour ya bana Israël na kati Egypte ezalaki 430 ans banyokolaki na esclavagisme. Alors lokola to nyokolaki bango pe sengele ba ko nyokola biso nde ko mona koya ya Diego Cao tango aye ko découvrir paradis terrestre wana royaume Congo aye ko découvrir paradis terrestre tango azonge pa na bango na 1482 wana nde après 3 ans na 1485 bazongi awa na ba missionnaire wana bazalaki bakuluna bazalaki ba escroc bazalaki bato babomaka bato ba assassin oyo ba condamna bango na ba prison na bango bazali suna tina te pona bango nde batindaki bango bakende ko luka ba explorateur wana tango bakeko luka nde sima nango bazwi sikoyo ba missionnaire
batindiki bango awa tango bayaki na mission. Un missionnaire c'est quelqu'un en mission. Mission ezalaki bazwa mabele na biso et servir bango etonga bamboka na bango yango bayelaki nde lokola bayebaki ete pozwa mwana soso esengelo banda kokanga mama na ye yango na bautilisaki mwana ya Roi Nzinga Nkulu Vemba Nzinga Alfonso Premier pour à convaincre papa na ye que azwa baptême parce que na 1485 Roi Nzinga Nkulu apesaki 3000 jeunes bakendaki na Portugal. Lokola mindele bayaki pa na biso balobi biso te komone pa na bino pona kotonga bondeko malamu biso na bino pesa biso pe ba jeune ya Rome Congo bakende pe komone pa na biso nde tango bakei bake ko longola bango sentiment ya boyindo bayebisi bango kuna nde longoli bango ngonelo kuna nde bayebisaki bango bomoni ndenge le 25 décembre ezalaka na catholique bazo sala ba théâtre Noël na bango Noël na bango biso to fetaka Noël te eza biso te to fetaka pe bonne année zalaka ya biso mbula sika tango to kotaka na manaka na biso okomona mokolo wana bazo sala ba théâtre na église catholique basali nzambe na bango avande na kiti moka kitoko papa moko ya mandefu ba ange balati mapapu nzoka zalaki ba théâtre ange azana besoin ya mapapu te pour se déplacer nzambe aza mutu te Dieu c'est l'esprit so benga ngo théâtre. Oui, donc ça débat ça démonstration makambo esala makambo na spiritualité balakisi yango boye siko tango bakena bakoko na biso kuna bayebisi bango nzambe aza mundele nzambe azalaka pa na biso ba ange bazalaka na mapapu baza ba mindele bino bayindo loposo na bino za loposo ya Satan kuna nde même na ba église te ya maka mais ba imposer ki bango ngote ba imposer bango bandima yango na ba imposer bango basimbele bango fimbo. Oui, boyebi ke colonisation côté na fimbo colonisation bakoko na biso bakufi bakundi batu mobimba ba mama ba yebiso likambo boyi bakati libele na miso bandeko na yo ba tonio ko makasi ba imposer bango makambo wana itango bazongi awa moko na moko azalaki na camarade na ye ba itisaki mingi jeunesse moko na moko azalaki na camarade na ye et makambo wana ekotaki soko bengi ye ntimba dia mwanga na lobite ko benga na kombo na te bakoko baza bandoki benganga na kombo na ngai oyo d'ailleurs biso heureusement tozwaki bakombo wana te benganga vilo ozomona tozwaki bakombo wana te tobotami na biso ntimba na nzuzi babengi biso bongo nde lolenge wana pasi ekotelaki utilisaki mingi Vemba Nzinga azalaki na kati ya groupe ya bana wana mwana ya Roi Nzinga Nkulu ya mibale utilisaki ye pe mwana wana tango roi c'est facile à utiliser alors. Oui parce que mwana wana bayebaki ke soki bayebise likambo ye akoyeba ko exécuter yango potango baye na mission ba comprendre que force na bango ezalaka pa ya roi bana biso bayindo na kala soki likambo zo tambola te na mboka ndenge tozana mokonza mboka lelo na Congo soki likambo zo tambola te mokonza mboka akozwa bilembo na ye ya bokoko ndenge ba investisaki Joseph Kabila na 2011 ba investir ye na cour constitutionnel mais ba chef coutumier pe bakende ko pesa bilembo bokoko donc akozwa bilembo na bokoko akokende ko belela bakoko soki mbise bungaki na mai mbise kozonga soki nyame bungi na zamba nyame kozonga soki milone zo bimate ba mbasi ya mabele bakozongisa do lolengi wana mais siko bon mokonzi oyo bonzambe sala kakati na yo divinité sala kepa na yo omi kitisi liboso ya muyibi oyebite missionnaire wana oui bamiyibi mais na matadi awa tomona sango na sultani me revolver ekwei base ba malfaiteur bango bazokoba misala ba missionnaire wana bayaki nango assassin criminel kuluna mwasi ndumba pe bongo na bongo miyibi lokola bino boyebi technique bayibelaka boyebi technique babomelaka bato bokende e bayaki tango wana bayena loi canon ya église catholique moto nyonso akotelemela mibeko na bino azana droit ya liwa asengeli na liwa azana droit ya vite nde lolenge wana bato bayebi kosala misala wana esengeli na bango bakende mwasi ndumba oyo ayebi kolamba makanisa mobali po azwa kaka secret moko zobomba batindi bango yango bayaki ba missionnaire etango mission na bango ye ba récupérer Roi Nzinga Nkulu nde babandi ko imposer siko mibeko na bango mais tango roi a comprendre que bato bakosaki nga abengisi bato mayele ya mboka aki ko comprendre après combien de temps sima ya mwa mikolo kaka po ekomaki siko akati relation na ye na nzamba bakoko ekatani parce que non nenga zoka baptême oui relation ekatani parce que atiki oyo yazala ko yoka
mbasi kapita ange superviseur na ye na nzela tata mokeli azalaki kolobela nzela ya mbasi kapita wana nzambe bakoko na biso basambelaki mpungu tulendo akomi koyokela mokili ya molimo ya mindele te me akomi koyokela siko bato ya mosuni ya mindele relation ekatani e pasi ekoti na royaume etango abengi bato ya mayele ya mboka batala ndenge nini pasi wane kolongwa bayebisi ye bato bayaki awa baza bandeko na biso te etango bazo décider babenga na bango mvemba nzinga Alfonso Premier ake koyebisa mindele e mindele bapesi poison nde premier coup d'état esalama na Afrique na biso mvemba nzinga Alfonso Premier abomi papa na ye netinda mindele mindele mutatinaki aboma ebe ye moko na soif ya pouvoir na enda bomaki mindele bayebisi soki papa na bino abengani biso toyebisaki bino lola ezalaki pa na biso bokokota lisusu lola te alors zwa poison oyo omoni mutu mwindu même roi Léopold alobi bon considérer bayindo lokola bana na bino mike boko continuer kokosa même après les indépendances na discours à roi Léopold. Oui, apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Yango baza bandimi. Donc tango za mondimi eza titre moko ya mabe pona mutu. Mondimi kozala mondimi. Kozala kaka kondima. Oui. Zala moto yazana esprit discernement lokola bavutuka. Soka yoki likamba kondima nanu te abandi ko molimo ya bososo le bandi ko sala kati na ye e soka monike likambo neza bongo ndandini soka za bongo ta kondima te vutuka zalaka bongo yango to so benga bande kono so batanga nsiku po moyindo nyonso ayeba ko kesenisa mabe na malamu nde sika pasi na biso kotaki ronzinga kuwa kufi mwana wana ayeko yingela na bokonzi yenda vandisa kisiko catholique malamu d'ailleurs arene tango molai tango wana même église ya liboso na Rome Congo yeko tongama na 1520 obo to benga nkulumbimbe lelo tango wana ezalaki Christ Sauveur batongengo na mbanza Congo etongami na période na ye yenda vandisi aboma mama na ye abomi papa na ye po mama atikali ko continuer ko sambela bokoko po ya chaki mobeko moto moko ta ko sambela su bokoko biso no stokota na christianisme na catholique asa comprendre que catholique les aina vérité bino bono ko saba moto te lokola ba utilisaki ye na ba missionnaire ba moto kaka ye mission aza moto mabe pona bino et a récupérer ba jeune d'abord ba tiena no bokabola ba jeune na bakoko de façon que ba jeune bazo soma la bakoko te bakaboli bango oui et comme soki ti lelo ezali soki moto abimi soki ya pembe ata papa na bino abimi soki ya pembe akomi ndoki mais papa aboti bino abokoli bino pe bongo na bongo soki abimi ka soki ya pembe akomi ndoki soki azosala na ye aza malamu soki azuki ya pension papa wana akomi ndoki akomi papa ya mabe po akomi mokolo nzoka mokolo na expérience ya vie aza nango ye nde akoencadre baye batikali siko ba désintéressé ba jeune na ba kulutu pasi ekotaki nde siko mwana wana abomi na mama na ye po ayokaki mama na ye asekwisi mwana nkazi na ye mvemba nzinga apike crise mama baluki na simanda ko zuma kasa ya solo tie na zolo mwana lamuki tango sangwe komelie wasala ka arrêt du cœur akufete apike crise ça c'est quand na bakasete na makasa ye asepeli te et puis ayoki ke mama na yazo sangisa ba mikolo mingi na mboka bazokene ko sambelaka na zamba bazobelela bakoko nde azu mama na ya atimolisi libulu akundi mama na ye na miso batu nyonso vivante mama mpolo akufa bongo toko sepela na jie toko senga na bakonzi ya religion africaine soki kokende mbanza Congo to kende na nengo nzebo toko senga bokende ko mona ba trace wana nyonso esika mvemba nzinga akunda mama na ye abengisi mboka mobimba bavandi wana bazotala ndenge mama azolela botika nga na sali nini apese otre bazozongisa mabele ti basilisi bazwi croix ya monene batie elembo non yete me mundele non parce que mundele ki ko saise makambo ate ye moko ndo salaki biso tozomona yete tozomona oyo atindi asala makambo wana mutatinda kete mundele yo vandika batindo ke kunda mama mundele nani alongoli sentiment ya boyindo nani akotisi sentiment yako ina mabele na ye tina niveau ya kokunda mama na yo est-ce que mvemba nzinga tanga botami sa mundele aya yako yako sala makambo wana
mais asali yango bomona ka ti lelo soki mutu mwindo asali mabe ona biso tomona ka mutu mwindo te tomona kaka mundele oyo atindaka bango basala makambo wana Mona Mundele atindaka bango. Merci Nabino. Balobi bo s'abonner na Marinon Nzebo TV. Marinon Nzebo TV, votre chaîne où ils en a pour nous informer bino. To kolobela le 3 mai. 3 mai eza mokolo o wapi le roi Nzingankuvu ayebaki ko zwa baptême. Bayebisi biso que baptême o azwaki esalaki ayebengaki kufa na kati ya ba peuple africain. Ntimba soki tolingi to yeba malamu bakufango okotangela biso quelques biloko ekufaki pendant ces temps là oyo Nzingaku ayebaki kozwa baptême ezaki biloko nini oyo toyaki nango na avantage mais lelo oyo eyi azwi baptême tokomi na désavantage nango matondo mingi eloko ekamusaka biso batangisi biso mundele modele biso civilisation nzoka biso mundele akuti biso tozalaki bien civilisé d'abord kozala na mokonzi oyo bien organisé. Nzinganku azalaki roi ya royaume Congo lelo ezo sangisa bamboka Congo na biso, Congo Angola, Gabon, Congo Brazza, pe bamboka mosusu ya nzinga. Ezalaki royaume ya munene, ezalaki royaume ya makasi. Ezo kamba makaka na mokonzi moko. Mokonzi wana apanzi bato kolandela bokonzi. Lolenge ezalaki ba gouverneur. Mazo contrôler bango très bien. Tozalaki déjà bien organisé, tozana ba mbongo na biso tozolia, tozana bokonzi na biso. Ndela yaki neko bakiselo côté. Ayaki ko bakiselo côté. Tozalaki déjà na tozosambela. Tozokela. Parce que ayeko kuta roi Nzingaku alati ba gourmette ya or na maboko. Et puis ndenge kaka kutelaki biso organisé, yango tindaki ya benga biso paradis terrestre. Mais donc ayena kuti race moko boye amoni tout baza organisé. Bien organisé. Ndetango zonge pana bango memisango. D'ailleurs kombone zalaki kao babakisi Diego na portugais nzambe. Akomi nzambe na bango. Poye mutabuto découvrir paradis terrestre pona bango. Et le kuta mususu Diego kao mutayeko découvrir embouchure à fleuve Congo te. Ayeko découvrir yango pona ba occidentaux mais pona biso te. Biso déjà de misalela ki wana. Le kuta wana. Alors biloko ekufaki na boyindo na biso. D'abord bolingo tozalaki nango biso na biso. Biso ezalaki dia lungila. Ozane loko muke boko kela bino nyonso. Mais ezaleli wana yeko kufa mundele ayi alobi chacun pour soi, Dieu pour tous. Wana ezaya biso te babomi biso. Yami bale balobi biso bayindo bonzambe na biso eza mabe. Bokoko na biso eza mabe tolanda bonzambe na bango tolanda o bango bayeli biso. Tolandi yango tokufi. Bonzambe na biso kufi, bayindo bakufi. Nazo bisabino pasio tozoyo kezali po totika ki bonzambe na biso. Tolandi ya bapaye po bayela ki biso. Tale sika bayindo bakufeli. Et kokufa wana memeli biso ba vente d'homme. Zando ya soni na mokili mobimba mutu mundu atekami na zando ya Luanda. Mutu mundu atekami na Zanzibar, atekami na Île de Gorée. Toke awa na mwanda na banana baindo bakoko na biso balamba bango ba preuve zali yango na sengi soki tokotambola mbala sima toke na nyengo nzebo. Okende komona sika balamba ki bakoko na biso. Donc bazo nyoko la bino soki yo oboyi ko mitindo ya mindele babomi yo balambi yo balesi bandeko na yo na makasi. Donc bolier yo. Na makasi. Donc toliani na mitindo ya mundele. Pasi ya lolenge wana baika no biso na biso baso toliani biso na biso mundele anyokoli biso na soko ke na gara matati na port na matati na gara okokuta esika moko ra eleka libanga moko ya mulai bapasolaka e balekisi train na se balekisi rai na katikati nzela wana bakoko na biso banyokama mingi bakufa wana. Donc ndenge bazo pasola libanga wana na maboko okoki kolemba te soki kaka opemi balati ba explosif soki ba fini bouton pour soi ozate opanzani mingi ya bakoko na biso bakufa na pasi à partir de 3 mai. Donc 3 mai eza date moko soki lelo bayindo bazke ko se retrouver na esclavagisme na Amérique eza à partir de 3 mai bayindo to tekami lokola makayabu zando ya soni na mokili mobimba mutu mundu atekami lokola likayabu atekami ndenge bakakola kakwanga na wenze baye batali yo batali poitrine na yo bafongoli yo munoko batali
est-ce que ye aza kokoka bon ye ba lokola uzoteki na 10000 kitsa moke na 8000 moto eti lelo makambo na ezokoba soki na Libye ezokoba pasi ya bayindo ebanditi yango wana mutu mwindu nyonso siko zali 3 mai ya lelo 1921 ezala mokolo moko décisif ezala mokolo méditation parce que soko yebi siko wuti te okoyebe siko zokende te matondo siko tokomi parce que na suka émission na biso ya mokolo lelo totekama makambo ya mabe po to changer yango po to sala nini parce que to lobaka ka kufe ya passe ya nyonso ya siko nyonso ya oui tondimi siko po to zonga ndenge tozalaki il faut bayindo nyonso basala nini matondo mingi motuna yango nazala kozela penza lokola bo tuna ngo pe na suka na sepeli makasi na lobaki biso tonokelaki bana Israël 430 ans sikoyo baye kokanga biso pe na bowumbu parce que batema nzinga kunde koti biso sikoto banda kofuta niongo le 3 mai 1491 passe koti na royaume toleli nde tata mokeli aye koyoka kolela na biso ayanoli biso na kotindelaka biso mfumu kimbangu na 1921 bandeko bazolanda biso zwa siko 1921 donc 1491 tito koma na 1921 esali 430 ans nengo nzebo esali 430 ans l'homme de 1921 mfumu kimbangu aye kosukisa likambo tata mokela yebi mfumu kimbangu pona nini bayaki me bayindo baboyi koyamba mfumu kimbangu oyo ayaki pona bolamu na biso bana Israël banyokomi na Egypte pona bilakeli balakelaki Abraham epa ya Yahweh akokisaki te na etinda apesaki ye ayebisi ye bana ya bana na yo bakokende bowumbu na mabela bapaya bakonyoka mamibu nkama minei 400 ans mais tango 400 ans ekoki Yahweh aponi Moïse aya ko yebisa bana Israël babima mais bana Israël baboyi bakobima na bango te basalaki 30 ans ya koboya yango esalaki 430 ans nzoka tango Moïse aye ayebisi bango to bima soki bayokaki kaka lelo passe na bango 430 ans ekokaki na 1921 ti lelo tozonyoka mapona kozanga koyoka transition ya 100 ans lelo mfumu kimbangu esika zala nyonso bokenda koluka kuna nga papa na bino naza nango bozonga nano na ndako na bino yango biso na vuvamu toza na elekoyo tozobenga bana mfumu kimbangu nyonso bazonga na ndako po bolamu na biso eza epai na biso basongesika babongelaki vutuka vana mpambo fidila matondo mingi na mfumu nkusu kia muzala mpanda na ngola o bayeli biso vuvamu lelo po bayindo tozonga lisusu bato ya tina. Merci beaucoup Netima na temps na yo opesi mokolo lelo moi suko koloba nini matondo mingi biso beto tondi bino botondi na lolenge bozo sunga bandeko bayebaka mayoyo mbote pe na bandeko nyonso bisika balandeli biso Nentimba aza joueur te po bozala fanatique na ye mais nako sepela bozala penza makambo Nentimba zola bozo wango botana mitema pe botango na misala balobi bozo botana mitema pe botana misala en fait bosala ngo moyindo telema moyindo skano sozali balobi kozala bindima di maté faut aoyoki o réfléchir pour yebi kozala parce que mingi ba onyo ko la biso na église tout biso bana basi toza bindima di mamini balobi kaka amen OK poto amen ozamba problème be okobala amen mais osala kindumba obala ndeni mais ondimika amen pour la nini balobi donc des fois il faut aussi réfléchir na makamusu o tozoyoka pe to ba kotanga ba histoire pour ça la bien mais surtout bando tangi bando baksa en plus na makamu na biso merci ya ba o ngai ba o ngai na boza na bino te est-ce que nous sommes zala kana pona opesa bino ba mbote pour ça biso te ba bi gogo madi la fondation j'aime ba bi olingo kende poto osomba passeport na pria mukie pe na nyongo okuta na gogo madila na fondation j'aime osomba passeport no pe opesa mo na muté okoka ozui pe passeport no ya mobimba merci na roli wakala depuis Kinshasa merci na Rico Kwedia Baye azana kati awa ya Lukala escape to enregistrer émission na biso ya mokolo lelo fidèle Dilukila merci à ma maman chérie Momi Otavie Tsafou merci à ma maman maman Street papa nanga papa Simon mon grand frère chéri Gelor Kinsala merci na yo merci na ba abonné nyonso bolanda kapiso maman Janine merci
Maman Jani Bafukinzoni, merci depuis France, merci Nayo, merci na bienvenue Ngangu, merci na Kevin Nganga, merci Nayo Junior Malonda, merci na Baba Banengwa nyonso pe bafutuka nyonso, merci na bino babi bozonga esika bobungela ki Marina Nzebo azalaki wabino, merci na notre réalisateur ya mokolo ya lelo, merci Nayo na kosunga biso makasi ndenge ka osali yango esali biso bien, merci mbote na batu nyonso balandi biso pe bo continuer ko s'abonner pe ko partager ba émission et ça a bien, merci, au revoir, ciao.